ndeko ya Congo omeli na poto susi ya kotonga na mboka ya baboti na yo otinda mboko na noko alia bakousin na bapetit frère batrahir idéologie tala solution yango yo ingénieur Fitou Biako Benjamin licencié na masolo ya bâtiment et travaux publics assistant na INBTP yana ngai avandisa lisusu approfondissa ma formation na ye na Chine aye pona kopesa solution na Congo ndeko na ngai atako olingi otonga immeuble lokola ya Sozacom lala mpongi ya babebe tika koluka baye wana banyo kolona ba dépense belebele ingénieur Fitou Biako Benjamin akosalela yo nyonso na mbongo moke o ndako na ngai na somba terrain esika érosion ye akosalela yo construction adapté na système oyo érosion ekoki kolia yango te avandisa masolo ya construction mindele bandima bapesa ye confiance tala ate ba gouverneur oza na posa ya construction ya bapasserelle okozwa yango oyo esalami na bibende oyo esalami na babrike ya solo nyonso asalaka yango na kalite kitoko susi na ye ozwa eloko ya kalite me na mbongo moke awa bozozwa ndenge akotaka na bapotopoto mpo na kotonga atonga bandako ya ndenge na ndenge tika nayebisa yo oza na poto te akoya Kinshasa ezali te benga kaka ingénieur Fitou Biako Benjamin na banimero oyo akozwela yo masolo nyonso kitoko yo betaka na ye okoya kaka mokolo ya inauguration ozwa ndako na yo to flat na yo na kalite ya malonga ona masolo ya construction awa na Congo na Kinshasa pe na Afrique mobimba solution esi emonani ingénieur Fitou Biako Benjamin oyo akotongela yo immeuble kitoko na mbongo muke. Oui, avec l'ingénieur Fitou Biako Benjamin, partir de rien pour bâtir un monument. Voilà, bienvenue sur Bolo Coco officiel. Bonjour et bonsoir, bonjour à tous les abonnés de Bolo Coco officiel, bonjour à tous les abakoko, à tous les Gaulois du monde, que mon Dieu vous bénisse. Ça fait tellement longtemps. Ngana bino tokutani sous les lots, en tout cas, nzamba pambola bino, boromona moi, absence ya Dorcas Mikolo, oh, yona YouTube, et ça pourquoi? Parce que Dorcas, ça va qui moi malade. Mais si koyon nzambe yazo sa la grâce, ça va. Merci, abonnez-vous massivement sur ma chaîne Bolo Coco officiel. Tous abonnez massivement, na batu nyonso balingaranga et tous abonnez penza et belé, partagez cette vidéo, likez, affaire libala ya Saïna, deuxième femme naïe. Voilà. Avant de commencer, je dirais merci à Sam Coucou le nécessaire, merci beaucoup à vous, merci encore à Capo Platini Menga, à Type Bokan dans les sponsors officiels, pourquoi pas à Eritio Kito Charge, il y a Kentom, donc merci à toi, merci Nabatu tout Oyo Balingi, Boloko Konabangonga Pinalinga Rabino, mingi peya trop. Voilà. Affaire Saïsaï, libala ya Saïsaï, il y a Fiston Saïsaï, Ouazali, comédien humoriste, mounene ya République démocratique du Congo, otoyebi kekota humour, en tout cas, yé a longwa na mamba cinéma quoi, yé penda to koma ko classer yé na rang ya ba humoriste, parce que pas Saïsaï a tout le beau sekate okoseka. Bon, mon y a des photos ya liboso ezali Saïna première femme na ye o na kombo ya Véro, photo ya mibale ezali Saïna deuxième femme na ye. Photo o balati li pute ezali jour ya mariage coutumier, ya fiston Saïna deuxième femme na ye. Beaucoup de gens bafingi, beaucoup de gens balobi bapesi ba point de vue na bango o esengi bapesa. Bon landanga très bien. Likez d'abord cette vidéo, partagez.
batu bafingi balobi o basengeli koloba. Mais nalandi petite vidéo ya ndeko ya fiston Saï alobi boye. Saï abali deuxième femme te. Bolanda très bien. Abali deuxième femme te. Ezali publicité ya Visco. Bato boyebi Visco, je crois que bozali ya Visco ezali compagnie ya Maputa. Ndeto banda komona ba Itex Africa de Visco ezali. Balobi que na salé en publicité parce que na vele en bon mais bolanda nga eza on message jonga na vele la bino ezali publicité ya Visco. Nde bakendaki kosala ngo na Hôtel du Fleuve. Et c'est qui est basala le roi moni ninge za ba publicité mtu ya mabala nde basala ki yango bongo. Mais Saï abali te nenge sango ekei. Tout ça la petite analyse ngana bino longo. Saï et si abala aza déjà marié. Tomoni ceux qui sont na comédien oyo on aura moi si na ye na ba norme penza asala ke moi si na ye a jouir na bo mengo o ya zwaki c'est fiston Saï. Tomona ba mabala Saï asala ninga bala moi si na ye vero. Lelo fiston Saï azu vero na bana ki rotika bango na poto. Toyebi te le pourquoi o ya zwaki bango amemi bango na poto. Objectif na ye ezalaki nini? Parce que fiston bandaki na nu poto ye moko kendara ye moko un jour azu moi si amemi moi si koleka aye kozona bana na moi si amemi bango. Na pina grand frère na ye amema bango poto. Bake poto bake kovanda. Et lelo na ba image tozo mona fiston abali. Mais bazo apprendre biso ke zali bala te zali publicité ya Visco. C'est que biso pe le rôle tozo bazo baté, il faut tout ça la analyse. Publicité ya Visco to yebi nde publicité et les kaka. Bolandanga très bien. To yebi penza ndenge publicité et les kaka. Tout le monde a un tournage de publicité et les caca. Preuve année, Luna na décor, bah, vous avez fait la publicité à l'ibala, mais tout le monde a qui a un dengue zalaki. Tout le monde a qui publicité wana dengue zalaki. Mais oh, ils ont une vidéo, oh, tourne ba image fiston Saï oyo. Ils ont ni montage, ni publicité, mais ils ont vrai l'ibala que Saï a bali deuxième femme naïe. Bon, ça va beaucoup confirmer, oui, parce que tout le monde. Et là, quoi, le kuta, ceux qui ont le kuta, tout le monde a été, au talipo, oh, il a publicité. Le contraire, ça, une minute, au lieu de continuer à défendre pour dire que les publicité à ma puta banda ko sala. Kende on menace moi si na yo deuxième femme na yo, oh, yo ko bebi sa réputation na yo, na réseaux sociaux. Oh, yo ko salir yo na réseaux sociaux. Qu'on publie que au bali deuxième femme parce que ba vidéo wana ti ebimi ezali Saï mutu yo Saï mutu publier yango mais ezali bandeko ya fi wana komona yo ndo honoré ndoko na bango sentiment na bango ba moni ba koti star na famille na bango ba vu yango ba publier yo et puis ba tindi ba vidéo partout na kata ba groupe que bali mwasi. Ba lokuta mususu to yara to kosaka yo modo ta lokuta oyo ezana atana mutu na makolote to za bana mikete obo yero kosa biso ke zali publicité ya Visco publicité yango ya Visco moi si famo na lokola la tu vois lokola que yende a komi plafond ya soki si na basi donc et puis okoko honoré wapi na Hôtel du Fleuve place okoko honoré. Ce que c'est là qui vise comme moutou, bon ça là qui a en publicité. Il fallait bon la biso ba image jusque là. Parce que jusque là tu la ba image. N'enge Visco et ya qui est proposé n'enge pe ba caméra à Visco et c'est là qui wana ba y a pas une publicité na bino ya maputa. Mais ti lelo ti siko plutôt vidéo moko bimité
Visco est signalé que c'est qui publicité, mais bino mo bozé ko signaler que c'est qui publicité, c'est faux, archi faux. Et ça passe. Donc on voit pas il y a Véro parce qu'elle a dit moi soto yebi une femme qui se respecte. Veut dire que au bandana ye na pasi bisengo na yo il faut jouir nango mais ceux qui comme ko luka ko partager les ye et sengo na ye na mutu biso basi to rotelema pour Véro. To rozala contre la fille et puis contre la famille ya fille oyo. Parce que ça c'est tu es non marié, ceux qui osala qui n'a respect à moi si na yo. Au moins ko kraka ki la fille makasi. Okokaka kozole ndaku ndenge koma nango ba deuxième femme ozoli ndaku installer osombeli mutu ko pesi nyonso ya lingi avandi na ye mais okomi déjà na niveau ya kokende ko doter ya ko bala ye to yebite soki moi si na yo pe ayebi problème ango peut-être bosolo la ki kendo ke poto bo ngana sima na yo il faut na vivre na moi fi mort bo nyas loyer to yebite bande ko nangai to mikosana te. Bato bozo ko appuyer te ezali publicité papa mama toyebi publicité ndenge ezalaka toyebi peza publicité ndenge ezalaka mutu akoya kokosa biso te ke publicité ngo te o eza publicité te o eza ne libala sai penza abali obosani mwaso bobandaka ne na pasi obosani mwasi obozalaka na ye natanga pasi na bisengo soutena yo sai basalo bakization ya viol ya mwana mukie oyo mutu akoki kozala milieu par yango pona yango akokaki pe ko penser na moment na ye Véro aboma libala kende ni mobali nanga aki ko violer mwana moko ya mukie mais elle n'a pas donc atika na ko penser nango te à soutenir yo fiston sai à soutenir yo à soutenir yo donc et ça lui faut pas si comme on a ça à bali deuxième femme il fallait faire ça même en cachette que mon kilier y batté famille wa pas mal que libala moi na bango na yo bazana besoin que musika ba na besoin de ça moi na bango ko ça les cas ba ye ba publier libala wana parce que ba na besoin ya yo na moi na bango umela do balingi mokile ye ba ke onora ki mwana na bango obala ki mwana na bango na mbongo et puis okende iso libala ngo le kawapi na hôtel du fleuve place le ki grand hôtel na cher combien ça y a dépensé pour na dot wana tu habite fille en fille à kin to fille à poto to habite koto ana oh Nathalie Makoma le barato be crochet match wana etali kara sai ina fiango mais et ça liba maman ebele passi ça tu risques de perdre tes fans à cause peut-être des bêtises oyo et dans ba fans mso bazara très fragile balinga peut-être moi sinon pas lingi sa yo bango to yo lingi sa bango moi sinon va commencer plein na Véro mais le lorsque ba moni yo changer elle va fans mso bazara fragile ba koko baye yo ba tiki yo biloko boya ko déstabiliser vie ya mutu. Kobala moi c'est mi balé tout interdire yoté. Mais il fallait faire ça en cachette. Mokilier yebate. Parce que vous allez personne publique. Ça c'est tu es reconnu partout. Moins de faux pas au yoko sala, mbebo yoko sala. Réseaux sociaux ce que yebeze ko c'est milliers yo muku. Ozako c'est milliers. Le lo ba finga ba comédien boza mal réputé. Ba ndumba, ba moins sérieux, ba pédé, ba lesbienne, do ba traitera comédien na sorte nuance. Ceux qui au monde avec ne besoin au bal il fallait kabwana ko kabwana Véro. O bala moi sinu mi balé. Et so beye wana kabwana na Nadi na kenda ko bala moi mo bali na ye. Et so ba tikali. Biloko yo to ebite soto lo banini mais boza ba
boza ba star na biso to condamner pe yote parce que yondo yebi le pourquoi tu as voulu de le faire yondo yebi biso to yebi penser na yote le leso to bito condamner peut-être moi sinon ndako azala ki au courant ya nengo ke no bala fi wana to yebite peut-être il est au courant nengo ke no ko doté fi oyo biso to yebite wana etalika yo na mwasi na yo mais comme conseil il fallait protéger ton image, il fallait protéger réputation na yo, il fallait protéger tes fans. Overstar veut dire que même bateau à mon qu'on a cité du fleuve va qu'on filmer ok na chopé dans tel du fleuve ok au Bali parce que Overstar peut-être tu vas filmer yo mo mi yebité mais va filmer yo donc en bref botika koko sa biso qui ezali publicité to yebi ndenge publicité et salamaka ce qui va ya visco boy la biso comment banda ko tournage. On a besoin de tournage. Oui, la biso yango. Non que beaucoup marque au Kosabiso, le ko la banamike. Merci beaucoup à Béra de Prince des Amunda. Balobi libéré en liberté. Béra de Prince des Amunda Balobi Moutombon Azalakara Moko. Béra de Prince des Amunda ba type Bokana Batambon ba hérité okito ba boss. Bato penza ba solisaranga bien veut dire que boloko ko lia koto melalata binone makambo. En tout cas boza béni hein. Bwende to kindarana bino nzamba pambola bino ya trop. Merci na batutu o balingaka Dorcas bolokoko. Merci na batutu baza ko soutenir nga ko benga ba appel ba commentaire. Ba o bazo continuer ko s'abonner na chaîne nga. O ezaki juste petit message pour na bino. Totika lokuta toza bazoba te pour beaucoup monde zoba ta YouTube bazoba or toza bazoba te on to analysera makambo eza correct ponde tiboye et a publicité te oyo eza likambo e salami mais bolingi bo monte bo so biso montage que eza publicité là c'est faux archi faux toza la besoin ya bo lokuta ya boye te. Donc, j'espère que tout se comprend bien. Nalini Binu et Mingi, merci à tous les abakouk du monde. Merci à tous les Gaulois, Gauloises gladiators. Partagez vidéo, nanga oh likez. Tindi lang baninga yebisa baninga kesa nango publicité te bazo kosa oh et misa bolingo c'est azota la fille la publicité. En tout cas, merci beaucoup. Te kouteni à la prochaine. Bye bye.